Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. Comme je l'ai dit toujours, il y a une tendance. Alors cette tendance-là, nous l'avons adoptée. La nouvelle tendance est parmi nous. Plus de 251 000 abonnés. Nous vous demandons où nous vous prions de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne. Là, c'est écrit en noir ou en rouge s'abonner. Appuyez ou cliquez évidemment. Il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications. À chaque fois qu'il y aura une émission en ligne, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Et de l'autre côté, je dirais à Josué Lokamba TV, une chaîne éducative, professionnelle et spirituelle. Merci à vous. Il y a de l'autre côté Second Souffle où vous allez voir des artistes et comédiens, des artistes de cinéastes, si je peux dire comme ça, des artistes musiciens qui passent, qui nous édifient. Et puis il y a cet homme de Dieu qu'on appelle Josué Lokamba Kunz qui est toujours là pour nous édifier. Abonnez-vous de l'autre côté très massivement. Merci à vous, merci à tous nos partenaires. Merci à mes partenaires, je salue comme ça Ferron Foufou depuis Paris, bon séjour à Paris. Merci à Yad Trésor Foufou les banquiers. Merci à vous, merci également à Franco Mamba et sans oublier mon ami Pista Polo. Lui, il s'appelle Touch. Ça ne dit pas qu'à mon ami. Merci à vous, merci à la grande équipe de la Nouvelle Standard Télévision. Merci à Gédéon derrière nos caméras. Merci à Josué aussi derrière nos caméras. Merci à Alain Dele, les coachs. Merci à vous et également à celui qu'on appelle le professeur Jordan Panzo. Voilà, aujourd'hui, c'est une émission très spéciale, je le dirais comme ça parce que c'est un témoignage vivant. Moutounane na plateau, c'est une émission bilingue. Hein? On a eu parfois à parler des hommes spirituels. Mais aujourd'hui, Moutounane na plateau, il fut un grand maître spirituel. Au plus profond que Akomati na point ya Lukako sacrifié na maman à Botaï. Au plus profond tellement que a initié kana bateau bakomara même ba maître spirituel ya makasi. À son fleur d'âge, jeune qu'il est, aujourd'hui il est devenu prophète. Mais on va parler de son témoignage qui est tellement édifiant. Qu'est-ce qu'il faisait? Qui il était devenu? Et comment a possédé le pouvoir en alliance? Nini on est comme ça le local étape durant Vinaï Mobimba na kati ya monde wana. On va essayer de parler de ça avant de commencer la délivrance, mais parce que c'est un témoignage tellement moulaï que tu ressens partie. Et c'est l'un de Bana, il y a l'homme de Dieu, le prophète, le frère, l'évangéliste Josué Lokamba Kunz. Il est avec moi ici sur le plateau, le prophète Inès. Voilà, je l'appelle prophète aujourd'hui, mais l'autre fois on l'appelait grand maître. Est-ce que notre grand maître Azaka Peka Inès, il va un peu nous expliquer sur ce point. Bonjour l'homme de Dieu et bienvenue. Bonjour. Bonne santé. Zambos. Voilà, je dirais que c'est sa première fois, oui, au maximum fois pour Pestoza. Moi, Makele, les Amon Libanda. Parce que tout le net, tout tika, tout ça la joue, mais moi j'ai dit à papa, le témoignage à Boé, le tika vraiment les canté. On va essayer de parler de ça, mais. Frère Inès, depuis que l'autre soit, on rappelle que vous avez pâtissier. Bien à Bino ça la gâteau, gâteau à mariage, à anniversaire, tout là. Mais au tika kiango au sel nzambe. Mais avant sel nzambe wana avant pour comme pâtissier wana aux aina monde de morobo. Ya ngone to simba na mokolelo. Tozali kolo ya lieu très saint. Awa babuki la ngolo kutate. Nous allons parler des témoignages nayo du début jusqu'à la fin. Qui est d'abord frère Inès? Merci vraiment. Nzamba zwa lokum. Na olingano avana banda ko témoigner. Toko sala ta prière ya 2 minutes pour na refaire l'émission na biso Nzambutuya. Yahweh te pèse merci, le maître de tous les esprits. Père Yom te permettre na moment où nazala liboso ya bande ko pona ko témoigner makambo oyo osala na ngai. Na sengi te Père de grâce au kamba biso du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Nous surtout ezo confesser kombo na yo te to rendre ngoni les sans effet au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Frère Inès. Est-ce que vous avez un frère Inès, comme vous avez dit au premier mois, tu peux te mettre au garde quand même. Tu peux faire un début qui n'a pas de langue, tu peux faire maman et puis initiation des académies. Vraiment, Zamba soit sous le coup.
si marambo toloba eza vraiment important eza pe pour la édification ya peuple de Dieu ya peuple nzambe na ba ope ba yebi Nzambe te. Ah oui, eza la pe édification pour na bango parce que Nzambe a besoin na bango. Présentation na ngi ça que kombo na nga o ba boteli ngai eza Inès Tiswaka Mumba. Mumba. Nga Bumba, yo Mumba. Voilà. Merci. Naza Congolais. Nabotami na Congo. Précisément na Yolo na hôpital à Mabanga. Ok. Na évolué pe na Congo. Ok. Vu que na bomo ya mutu. Eza na makambo ebele o mutu aparcouraka. To pe eza na makambo ebele o mutu akutana nango na vie. Biso pe toala makambo tokutana nango. Nde makambo wana lokola ezalaki na plein Nzambe esali ke erendre biso lelo to témoigner liboso ya peuple de Dieu. Ok. Nasi tango tolinga tolobela si témoignage oyo ezala makambo ebele tokoloba po mutu so bobenga ye témoin ya likambo eza mutu ya vivraki événement a expérimenter ndaza na facilité ya a témoigner oye amonaki so mutu o témoigner makambo oyo monaki te c'est oza faux témoin. Amen. Oyo lo beza mensonge le faux mona mais so ozo témoigner makambo oyo zo mona ndoza vrai témoin. Yango ata so totali na Bible Jazo loba témoignage ya Jésus puis alobi amonaki a expérimenté. C'est ça. Cela veut dire aïbe marambo azolo. C'est pour cela marambo no aloba na maîtrise nango parce que ça marambo na mona. Oyebi parfois mususu et comme ça la passe na marambo to comme mona muso moni mutu azo leka na média azo témoigner marambo ya yebité ou aza na maîtrise nango te mais azo sala ngo objectif na ye. Mais biso objectif faut pe salita toli eza premièrement ya ko sauver ba âme baza na libungi na ba obo ke na libungi kozongisa bango na nzela ya malamu ya mibale pesa su ya hotel sabatu ke Nzambe abikisaka milema batu te. OK. Mais afinira pe na kopesa solution na ba problème o batu bazana. C'est la raison Nzambe akoka na nyonso. Raison pour laquelle tu témoigner na si na début ya témoignage nanga na pe déjà kombo marambu nyonso. Nazo banda kotalisa ke eloko nini oyo premièrement ememaki nga na makambo tolinga tolobela. Voilà. Nasi na kibolenge nanga po sipote na lobabo po naza pe ka elenge. Na kibolenge to tamboli pe na banzela o pe bandeko mususu pe batambolaka. J'étais sportif. Na travaillé boxe. Nasi na mabanga awa. Na mabanga bota Côte Caramba. OK. Côte Caramba. Ana mabanga na Yolo. Na travaillé boxe wana. Il y a eu un temps. Makambo boxe angonde to bandero sala. Bandero luka moi ba protection. Nde pusaki ngai nakota na makambo susu. Donc nakota na nzela ya makambo ya kisi. Bon. En dehors ya makambo ya kisi o peut-être mususu na otaki lolenge Nzamba salilanga na premièrement nazala mourir ya spiritualité. J'aime des choses spirituelles. Ah OK. Nde tellement nazali pe na souci que faut na comme homme spirituel. Au souci ezali vraiment ya koluka koyeba en dehors ya makambo eza nature. Est-ce que ba chose surnaturelle se passe en ndenge nini ezala ndenge nini? En dehors ya monde to vivre visible. Monde visible pe ezala ndenge nini? Donc le koyeba. Souci ezali nde angwana. OK. Bon na kati ya souci wana nazana nous premièrement mutu o avana ye banzambe. Le Seigneur m'a adopté na Bikabwa songe.
Ah, donc l'autre vision na lotaka so pe na loti likambo esalamaka lolengo oyo na lotaki. Bon, il y a un temps nakomaki kosambela na église ya islam ya bamusulman na box wana ouais na travailler box nakomi mpe musulman. OK. Bon, na kati ya islam nde tobandaki kosambela. J'espère que na religion nyonso ezaleza ya mabe ezaleza ya malamu balakisa mutu toujours nzela mo ya droiture ke omoni nzela ya malamu yango bayebi so te ke a Satan azali awa ndoki azali a tosalela bakisi baloba babiloko wana te bolakisa oka nzela ya le Dieu créateur. OK. Biso mpe lokola après ntango bakatenga shahada nakomi mpe kolanda shahada ezali shahada eza lokwa baptême. Ah ouais, eza lokwa baptême apesi o baptême. Après wana nakomi mpe kolanda baenseignement okosambela ndenge nini bamakambo tu consort oyo na islam ezalaka. Après baenseignement nazalaki na ngai na chemin oyo bango bando olakisa ngai, mais souci ezalaki kaka ya koluka koyeba côté gauche spiritualité po objectif na ngai nayaki kosambela nde yango wana. OK. Nayaki okutana na mwalimu moko azali vraiment grand maître. Nayaki okutana na ye na nzela na ye nde nayaki kozala initié. On a que mosquée. Bon, na bande okende mosquée ya Mbole, na bande okende mosquée ya Sita Sidan. Esika tout mosquée ezalaki. Wana okota. Na bande nanga kokota mpona islam batia limite te faut sambelaka na mosquée oyo. OK, OK. Na bande okota mosquée nyonso peut-être mususu. Eza pembeni. Na bande komona eza disponible mpona nga na sambela mokolo wana. Nde na kati yana na yokutana na mwalimu nanga moko boye. Aza grand maître. Bon, pour na ko éviter ba scandale, na ko pesa ata kombo moko ata X to Y. Pour ezala te ke o atanga ki ngai alobaki boye. Le Mwalim X. Mwalim X. Mais avant na kutana na ye. Na na eloko moko na mona na butu. Nde est important pe na lubango. Lubango. Eza nini? Nalala na butu nazo sala songe namoni 3 aigles minene abande ko pumbwe nga nazali osaka na ba ninga na ngai na bande olakisa bango ta ba aigle na ba pumbwe ta on a pointé bango doigt ba changeaki nzela na bango ba ko tourner vers côté nga nazalaki na kati ya songe wana ba aigle na bazali minene na makasi. Mais nayaki omona bakiti bacouvrir nga ba mapapu na bango naye kosutuka ezalaki songe lokwa nazalaki na mwa kapasité moko boye nzambe adoptanga nango eloko nalotaka na butu nazala na mwa facilité ya comprendre nga mona kati ya motema na nga nalobeli baaigle oyo namoni baza baaigle te eza ba esprit. Nasi na betela pe mwa bandeko musu masolo ya ndoto na lotaki nazwango ka la légère na bimi pe na kepe banzela nanga na pokwa nde na yo kutana na mwalimu nanga wana tant na yo kutana na mwalimu nanga wana na yebaki na nzela ya ndeko mususu ndeko wana nda kutsenga na ye. OK. Tant amoni nga a s'intéresser nanga abisinga na moni na sepel vraiment makasi nga kombo nanga mwalimu X vraiment na sepel no ka mania na monelio vraiment ça l'important le rôle de musulman nga pe na musulman il y aura des choses peut-être to bando travailler nga na yo mais to kangama makambo pe belé sengelo apprendre na boyaki te na monaki peut-être mususu OK azo sunganga na ba pensée to pe na ba souci na zaki na très bien to yo kangama naye to bandi ko vanda naye quand le premier jour wana
ayebisi nga mbamo nana musala moko boye naolinga nasala mais ça sera important tokota na yo na temple nanga tosala musala wana ayebisi ça va problème ya te na questionaki ye musala ngo olingo osala ezaka ozotravaille osala kaka mosusu baduwa kaka ya boye to okota mpe na bapratique ya bamonde des esprits wana habite nasalela mpe baesprit bajini mais nasalela bajini kamfiri te nasalela bajini swala to toloba bajini kamfiri eza lokola bademo banilimo oyo baza ya mabe bajini swala tobenga bato banda obenga bango bajini swala ce sont des esprits baza lokola baange positif donc côté positif wana côté positif côté na musindi négatif nasalelaka baesprit oyo eza positif nabisi ça va problème eza te tokota tokoti aye kosali mpe ablution tosali mpe swala tosilisi swala eza prière tosali mpe prière tosilisi nde abandi koinvoke sikoyo bajini le premier jour ainvokaki bajini nasi baesprit wana baaparetaki boye fisiki te mais bakitaki na lumière moko boye lumière mona asi soki tolo eza ya kotoboka nde tomona mwa lumière moko boye voilà so ezali lumière moko ya monene lumière moko ya monene mwa balumière mosusu na kati ezobaluka mais fois ezobima wana oyoka omona nazoyoka nazomona yango namoni mpe ntango bajini wana bakiti bapesi epa salamu alaikum azongisi bameki mwa moke kosola na ye nde baotune mutuna babi oyo oza na ye wana aza nani alobi te aza mpe musulman nde nabengaki tokota tosolola na ye baki mbamwa baesprit bayebisi osali bien biso mpe tosolola na ye mbamwa bapesi nga mbote mpe lisusu nazongisi batuni nga mpe kombo napesi bango kombo na nga ndako kombo na nga Ines bayebisi nga te kombo na yo ya Islam oyo bapeselaki yango bateme nabi te kombo na nga eza Muhammad bayebisi nga te tolongoli kombo ya Muhammad banda lelo tobanda obenga yo Hamza tobanda obengo Hamza vraiment tosepeli nde tomoni yo daya kutu tosala makambo esengeli toloba na yo les premières fois nayoka prophétie avec exactitude et ba précision et pas bajini babandi oyebisanga famille na biso ndenge ezali mama na nga bamakambo etukoso na makambo ese passé oyo ezalaki ya secret na kati ya famille nayoka bango badévoile yango wana bajini badévoile yango balobi mais tolingi tosunga yo parce que oza mutu oyo oza na makambo ebele ifo sala oza mpe na mosala ya monene oyo ifo tosala na yo bakende plus hauteur sanga bobe eza par rapport ya étoile oyo oza nango eza na makambo ebele oyo ifo tosala na yo nde tosolola na bango bongo bayebisi nga sava tobanda kokutana wana za maître na yo obanda ko encadrer yo obanda apprendre oba makambo et tout consort yo suti sawana ayo zoom sapé ba esprit wana bazongi na bango ye mokuta ndoka mwabi c'est ma première fois na mutu na temple na mona ba esprit wana ba s'intéresser na yo ba s'intéresser no makasi balingi yo bon amoni ki avec yo na bango boza vraiment na boyoka mpe kende bien problème ezate tomona wa tokutana précisément temple nezaki na lemba côté de soleil na ba esprit wana ngapi na ekozonga tant na ekozonga na kina ngapi ndako vike to soleil na ye topesa na ye ni numéro ya téléphone ni adresse na prometaki kaka na roya
Nape na yeko kende nakena nganda ali et au koma ba 0 heure to kende vers 1 heure pour les aïe les souter pour les aïe les souter na senti ka reza na eloko moko boye linge salam donc on pressentir donc on pressentir pour ezali ba dans moi likabo nazaka nango aussi les choses spirituelles moi sensation ça là avant ou baki voilà sensation ça là non senti ka te loko lelo mo boelinge se passe après quelques temps na mioke le roi na komi paralysé intelligence humaine comme a stérile intelligence humaine comme le roi stérile et fonctionner subitement na yo mona ba esprit misat ba paraître lengai boy ba paraître lengai boy ba bimi na chambre donc ba paraître lengai ba pesi nga mbote natali ba on a beau répondre mbote wana o eza na ministère na asi la bémission musuto sala to mega moi muke kolobela ngo c'est la salutation mbote eza na ministère moko ekashaka eza vete atatango archange Gabriel abimelaki Marie abandeno na salutation salutation eza ba élément où ekoko soit contact na esprit kambota pamba pour parole les arapes semence parole les arapes semence moto akoloba likambu oyoki me transmettre pe loko mobe na kati oyoyoki yango moni ata Bible eloba la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu c'est que pour foi ya na bomo ya foi yo kanana gloire à Dieu voilà tant moto apesi mbote na ebe ba principe wana wana déjà au milieu ba principe na yebaki ba principe wana naibaki ba principe wana parce que na ndo panda na ba mwali OK o pe ba bande ko sala peut-être ba il mo ba marambo belé na répondre ité na mon esprit wana batalinga moko animisi mutu alimu mi balé batikali batalinga ngape na continuer à kotala bango nazaki paniquer te eloko moko te nazali nanga na kimia nazali na kimia pour avant na ya kozala initié na monde ya islam na monde ya dinia simba bakisa bitumba simba mo ba makambo belé pa ba quartier makambo belé OK o tolobela si initiation za makambo mususu OK kiso mutu aki azu peut-être ya mususu bakati kamo na nzoto te ba pesi wabona soleka na na o mutu peut-être mususu ba initié kwa ko makosala makambo wana akota na monde wana na monde des esprits eza différent d'ailleurs da ba kamo o ba nini tout le cas dana na le cas na étape wana donc on a ba élémentaire pa wana ya ba dlo amitié na le cas na ngana eloko wana na si attendez donc nganga o ba ka nganga donc na eba na nganga bwana na eba da makambo là ça attendez dans témoigner boy ya peut-être msuna bakachia bileso atale longia ko se souvenir Pecho na ebie akota na temple nanga ya una ba temple mususu nganga na kota apesi nga pe condition tala sala boy wana me na tire nanga spirituellement na respecter ngo pete na kenda obela pe liboma pete Nabila pe liboma te ambuyanga pete on comprend que vous avancez donc bon musu azane na makambo na mususu ya solo sala mais o yo mususu akuta pe na esprit mo makasi esprit nyoso ba bebisa ngo facilement te bablo omobo ya bongo parce que oboy ko répondre mi balana batikali batalinga moni ke dialogue ezate bango pe bayeko disparaître nde na yeko zonga sikona conscience abomoto na bandi o raisonner na bia ba aigle wana na monaka misate bango mais problème ezate na ebindenge nini na ko kutana na mwalimu nanga mususu na sola naye po nazali na mwalimu mususu anola kisanga nzela mo ya tout droit na oya mabi ya positif ope mususu wana lobeki aza côté ya positif mais eza bongo te
tant on a la mouki pe na tongo na ça pe ba makambu nango vers 17h na mon muto akota tie pa na biso précisément na lopangu pe na ndako atuni ke maman na ngana oluka ineses kaza maman bisi asali to na moni anena kama na bi mwali mio na pesa kwa adresse cité et arrivé ndenge nini okoma bando sekalobia wana ya babilo wa Mikel eze sika onga na comprena pe moi muke na luka na conseiller bandeko o peut-être ça raté lo rebungi ba biso to kende ndako nganga to kende kotalisa baluka ba ebisa biso est-ce que ça yo to yote yeba ngo boye une fois okutani na esprit ça na facilité ya kopesa information ya vi na yo mobimba neba koko na yo ata tuni yote il a la facilité azu d'empreinte abanda ko détailler makambo na yo il a la facilité wana po esprit aza muto abike kati yo posa na esprit arozwaka ba information na ba organe na yo nde transmettre ba message nde ko transmettre ba information là on a na connaissance ebike ekoka musopete so par exemple mususu esprit ape so ba kombo na yo alobelo ba makambu na avec précision ya ba bilo wa mike na monde des esprits pe na monde spirituel c'est l'espoir ça on a besoin de azwa ba information pas un mutu voyez ba mutu dès que okutana na yo ayebi fino mobimba ayebi na destin na yo yango monaka yo mutu o peut-être mususu ezalaka bamemio eloko ebungi toke na ndako nga yo po lobi etokei nga na ibe na ngango te wi oke na yo okute na esprit mais o bazwi epa na yo oyebi te o balongoli mpe epa na yo oyebi te yango omona bavi ya bato ebele ebeba na makambo ya bongo bavi ya bato ebele makasi ebeba na biloko wana osalaki contact na esprit to pe na mutu mwa aza spirituel eloko abendi kati na yo oyebi te to mwalimu wana aye kute na ye tobandi osolola na tuni mutu wana ya biloko ya mike deke tokutana eno mbala liboso nazali na bainformation na yo nyonso abi nayaki oluka yo tokende mpo ndenge omona te obengi ngai topesenga mpe nimero noti na bia na yebisaki yo na roya mais na pensé na nga déjà namona nzela wana eza nzela moko ya bien te na nga nakuta na mwalimu na nga mosusu nasola na ye na explike nde alinga ya éclaircir ngai oyo asalela wana eza bajine swala to bajine kafe mais vu ke nakutana na ye te nakutana mosusu aprécédé nde toye kokende ça toye okoma kuna bozongi sikoyo na temple na lemba wana baesprit wana sikoyo babombelaki eke bayaki epa na ngai bayebisaki ete mais batindi ye kaka kende zwa ye oya na ye to mpe tokomi nga mpe nasali sambla nabetele mpe te makambo nga namonaki toye tokoti na temple azali mpe na makambo osala amandi koevoke mpe bajine wana papapa baye korépondre bakiti kaka lolenge oyo bakitaki mokolo ya liboso bapesi mbote na yambi mbote ye mpe mwalimu ayambi mbote basololi na mwalimu directement to basisi na mwalimu baotake ngai bayebisi mwalimu omoni a topesi ye mbote andimi mais toyaki epa na bango topesi ye mbote aboyi kondima tuna mpo nani aboya kondima mbote na biso mpo ani aboya koyamba biso to mwalimu atuni ngai eloko wana bi est ce que baespo bayaki epa na bino napeki réponse na lobi ke bon nayebi te mais oyo ngai nayebi ezaki nazwaki visitation ya baesprit na ndako nayebi te soki eza bango to mpe bango te o bongo yambaki bango te ndenge nini nayebisi mwalimu tosolola bala mo directement babandi kolobelanga makambo babi yo tozo intéressé yo na makambo ya bien ozo apprécier yango te
bandi webisanga onga na kozana babe monde ngozana oza muto fosa musana biso makasi na mokili na bino nde bozana bato ebele bazana ba problème bato ebele bana ba difficulté bato ebele bana social isungi me makambo wana yo il faut sala ngo so biso tolinga to lakso makambo ngo ndenge ezalaka yo so comprendre ti bon le roi souci na nga pezaki oyeba na yeba spiritualité tant balobi na ngeloko wana na bia c'est que ba accompagner na na pensée na habité na yeba dit que za bino mais à la prochaine fois so boye no yamba bino alobi ça va problème ezate okutana na mwali ndinga ola kisa makambo sengelo sala ba makambo ya initiation et tout consort ndi baye kokende mwali maboni asali prière azongisi bango parce que ça le rôle à moi étonnement pas ya mwali nanga na dit ah est-ce que réellement ba esprit wala ba visiter yo ya dit c'est oui na mona yi bango a bien expliquer ngata ngomona yi bango réaction na ezaki ndenge ni et puis c'était na monera bango ba penga mbote ba bimelo physiquement bomona bana bien omoni pende bazara na bien na mona yi bango oganga yite na bité na ganga yite obanga yipete na bité abanga yite so yesu ezolekela abi wa mystique na bi c'est tena mystique yo ndo mystique abi po une fois premier mbano liboso l'esprit ba apparaître lo ba mais obangi to zera na métis mais c'était et ça ba biloko nazara moi muke na facilité ko maîtriser na ba makambo minene bon abi ça va problème de ça te na si yo moko yoki ndenge ba lo ba na kutu makambo initiation alobeza ba makambo ezwaka mututa ata pokota contact na ba esprit po ba esprit ko mo apparaître le ezwaka ta il faut to soit ta to bandi ko former ba makambo belé mais na comprendre te makambo na yo ndenge salami bongo donc oleki na ba étape wana te mbala mo ba komi obimila yo ba peso pe mbote aux esprits makasi et puis c'est vraiment bongo yo au travail malamu adoza esprit makasi ngana linga bato ma ba esprit makasi po ata na zio do bino to ke na cimetière to sala ba maram na biso obanga te na esete wa bilo amike to sala biso ngope abi ngana linga bato bongo mais eza vraiment loko esengeli oza na souci ya to mona na ka to solo la na bité vie ya makambo to solo na bango lelo par rapport ya musala déjà image ndenge bapesi ngai na sala to no bando sala intéressé ngai ndene ya ko avouer ce qu'on a bien azai kutu pe ata na besoin ya kuta na yo te to sala ba makambo yango nde na kendaki wana passé na ngezali libela matoka bwana mais na kamwe nde na moni oye soki ezaka ba makambo esenge na sala nde ekomaki bongo ekomaki na mwalimu bongo na bandi so kokangama na ye tozovanda tozoprie tozotambola nakomi lokwa ami na ye entre tape nazozala préparé na monde ya initiation nazozala préparé na bamakambo mosusu nde tokomi kosala makambo na ye eza na bamakambo ebele oyo tosala na ye eza na bamakambo ebele so naloba ma ebele seke ezalaki fi mobimba ata mibale na otanga na eza makambo ebele tobandaki kosala bamakambo ebele donc so moto aye na temple na biso problème nyonso ozala nango toza obligé ya topeya solution eza teke bamakambo ya ezwa tante biso ma tozalaki tikotaki oye tosololi no topeso bacondition respecter eza na esprit oyo tokobenga tokotinda bamakambo totravaille na ye ndo apesa biso baorientation sala boye osali mpe na suka nango ovivre mpe na solution ya makambo oyo yo oyaki koluka nasi tobandi osala bakisi ya bitumba ya basi kopesa badomination bapouvoir kolongoza basi bazemi do bamakambo eza ebele nyonso bamakambo eza ebele makambo ebele nasi avec le temps
tokoyeba na kodetaye makambo malembe tokoyeba mpe koexplike makambo avec détail po peut-être bato baza na kati ya makambo wana bayeba conséquence ya makambo wana parce que ntango komi ozala kokangama na ye maître x wana maître spirituel wana bosali kolongosa bato bazemi kobotisa kosala boye bambongo mpe wana opesa bato oui facilement nasi kutu na koloba susu mwa eloko moko eza important nasi wana ata soki oconsulte baélève mpe na forma ya bakoma ya bamaître boyebisa yo makambo wana epa na biso lelo lokola mbongo ezalaki problème te il suffit kaka nazwa likasa vert nabuki ata likasa vert na nzete nakomisa yango mbongo oyo nga nalingi so mpe namoni yango te eza na bajine mo tobandaki kosalela tobandi babenga bango bademo ya voleur de voleur ezali so otindi ye ake kote ya moto azoteka akoyiba mbongo aye nango amemeli yo akoyiba monta oyo otindi ye ayeli yo monta wana soki mpe osala nango nini ekozala kaka yo akolia ngo ndenge alia normal bon mbongo wana ezala na bacondition eza na bacondition efosala ngo nini bon ndeti ngai na yo ozwa bon ndeti oyo oye kozwa nasi oyo tobandi bapesa na bato ezalaki porte-monnaie magique porte-monnaie ancestral nasi na koexplike yango le roi bakodia voilà na valise du bonheur zela babiloko babengaka porte-monnaie du bonheur wana ezalaka mpenga mabe mpe bautilisaka bateme banganga moto oyambaka bayesa biso te so bapesi yo valise du bonheur bapesi yo boye wana eza bien bon na bref nakoloba boye kisi nyonso ya mbongo ezalaka na baconséquence nango ata lelo bandi nango malamu yebaka suka nango conséquence eza ata oyo balobaka o porte-monnaie ancestral wana bakoko na yo mutu basungi yo foyeba na monde spirituel eza na monde monde moko ezo enfermé mensonge ebele le diable bible ebengeli no le père ya mensonge père ya mensonge c'est que satana personnellement ndenge aza wana atikala jamais kozala na vérité mpe atikala jamais kolobela mutu vérité ata yo oza yo mutu osalela oza serviteur na ye osali makambo nyonso aloba na yo il y aura des choses oyo akobombela yo oyo après quelque temps okosibir baconséquence nango kisi nyonso ya mbongo nazoprécise bien kisi nyonso ya mbongo ezalaka na baconséquence nango ata na baoyo ezalaka omoni katiere azwi cercle asali démonstration abimisi mbongo abwakeli bato bino bolie so otali souvent na bato na bango mo bautiliza mbongo wana makasi te so fo tuna mpo na nini boutiliza mbongo wana makasi te seke eza na bavérité oyo ayebi akobimisa eloko bo apesi bino boutilize peut-être mosusu ye akoki kosalela nango mais ayebi ndenge nini oyo ye akoki kosalela yango donc ezalaki obuki no likasi ekomi mbongo ya problème te so nazwi peut-être mosusu $1 nakomisa yango 10 nakomisa yango 100 multiplication ya mbongo bamakambo wana nyonso tukuso tobande kosala yango mpe ya bamakambo nazalaki na maîtrise nga même voir ata nasi baélève baotémoigne ezalaki ya mosusu avandi bwe naozala na mpiaka nasali prière ya mosusu nabimisi ye mbongo to mpe ya mosusu nabendi mbongo boye amoni mpe ndenge ebimi tosalela yango eloko donc eza babiloko mwa bongo nasi na koloba na baémission ekoya na koexplike babiloko wana nyonso tuna baconséquence nango tosukila lelo awa lelo mais tosuka siko place oyo po toyi tokata na biso est ce que baange baesprit wana misato bazongaki oyo baparetaki oyo boya kosolisa oyo babe boya lisusu
baza bami oyo tozali na bao parcours mwa molai bakome nde baninga napesa na bakombo na bango na bakome bami napesa na bakombo na bango na bamaniere bafonctionnaka bapouvoir na bango mpona otalisa na bato baolanda biso toloba makambo toyebi. Voilà, merci beaucoup frère Inès pour frère Inès. C'est comme un point pénal comme un prophète voilà mais est-ce que comment peut ça va voyage astral au fin du limousine OK. Bon, la réponse non peut ça c'est que pour se confirmer que au commis homme spirituel il faut atteindre la capacité il y a ça la voyage astral. Ça la voyage astral. Pour comme un maître spirituel, il faut ça la voyage astral. Pour ça la confirmer pénal, il faut ça la main. Mais au bout de bandé nous commis esprit. Il faut ça la capacité à dépasser le monde aux autres côtés dans le monde de ressources. Nasi ba voyage c'est belé. Tolobela na ça la voyage astral, ba voyage c'est belé. Neti voyage ni. Tu veux que tolobela. Exactement que tu comptes dans détail. Mais moi ko poto tsika watu na mamu wana. On va expliquer voyage astral les années. Projection astral les années, sortie du corps les années. Donc makambo eza moi ebele. Non, je moi à vous expliquer. Bon, voilà, merci beaucoup. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Frère Inès, comment les gens peuvent vous contacter? Et puis, on rappelle que aux Anakat, c'est l'église Mema. Moi, quand il y a un prophète Lilo, Nakat, c'est l'église Mema. Et le père, c'est Je suis le Kambakounti. Dernier mot, et puis numéro, c'est nous tenons à contacter. Bon, dernier mot, Nangi Rosalake. Zamba Linio. Ndi atili makambo ekomela yo nabike makambo yo toloba afoza na mwa ba situation moko bo difficile compliqué okute nango to pesa chemin o déjà sokotaki landa biso na ba mission o na si to sunga yo na pesi merci na batu nyonso bo landa biso o balandi biso vraiment Zambalola apambola bino na pesi bino nyonso mbote na lingi bino makasi. Très bien. Na osenga ta papa journaliste depuis 2 minutes na la prière na bondi la pona bat balandi biso nde na suka na pesa numéro na ngai ya téléphone. Avant ça la prière. La deuxième partie base de la côté ni. Et là on est dans la deuxième partie. Deuxième partie to suki skoyo bokomi baninga na maître wana deuxième partie to pratique to banda ko expliquer l'initiation et salamaki ndenge nini ningo mikotisa ba fungolaki na misu comme mona ba fungolaki matoyi po tikala vraiment authentique na komeka moi mke ko expliquer ba makambo wana. Nasi aux alapés important na bateau basolanda biso. Voilà, très bien. Ça la prière pour que ça numéro de téléphone. Oyambi prière na biso eskozali. Éternel Dieu des armées, le Père de tous les esprits. Na bondeli po na batu nyonso o balandi mission o. Père de grâce, zala na bango loboko na yo ya nguya. Ezala likolo ya bomoi na bango. Na ba difficulté ba problème o baza nango pe sa solution na kombo na Yesu esprit nyonso ya empêchement Père de grâce oyo koluka ekanga bango po balanda émission oyo te na chasser yango ezala mosika na bango na kombo na Yesu Zambalola batela bino azala na bino à la prochaine émission na site okutana na bino na kombo na Yesu amen. Amen. Numéro de téléphone est ça plus 243 085 26 41 173. Numéro mususu ya RTL est ça 097 94 69 068. Bengabiso
salela biso message komela biso ata na message benga biso za na problème benga toyebana ko orienter pe ko sungo na prière Zambalola ayebana ko visiter. Voilà, merci beaucoup Zambalola ayebana ko visiter to comme na suka wana phrase suka oyo tozina mokola lelo et pas ya frère Inès. En tout cas témoignage au bout libaku ya Rolanda ngo. Culture Info Monde, je suis le Kamba TV, chaîne Abisso, Nouvelle Tendance, la chaîne authentique. Bozana boké bimingi parce que c'est le premier jour. Mais la carte de témoignage, ils ont belé ou ils ont développé. Pour développer, on a mis les Portez-vous bien, on se retrouve prochainement. Au revoir.